Babi fallait qu'il na bokoko faire rigoler qu'il na bon zambé polémique ezokola kaka internet. Ah, on va aller de moi bisinga. Eh prince, moi t'es que faire rigoler. Ayami Jésus, faire rigoler ayami Jésus, yemo comme les Jésus. Non, biso nyonso to yebi, soki lelo sinto che logo awa na zolo. Okomo che logo na muna mwana ba vidéo awa, biso to yebi ke ça sina babuda. Babuda mdo achaka mingi biloko wana awa. Tu bi que faire rigoler mtaya presque na biloko wana. Non, yo ça la même sur ignorance, mais faire ça la avec cause. Faire ça la avec cause. Ebi ke babuda zara so sil, soki sine, soki ezara nini wa chara awa. So tout to yebi ke faire ça babuda. Voir même la livre be na ba nzembo ne belé atangi la biso ba biloko oyo ezo lié na babuda na eso ngwana so ba bouddhisme so nini biloko mo bongo. Ba grimoire, ba nini o ba boîte noire ba nini biloko mo bongo. Et na mina mamna babuda. Faire ezara ke yemo aloba ki yango biso changer discours à faire eteke. Tant on a une place à passe. Église ya Moïse Mbi na Moïse Mbi yemo ba tchake na prière pour abima place wana. Tant abimi. Oui, tant abimi. Na si na reconnaissance wana ya pas visiter bango pe. Ya moi kenda ki ne ka réserver dimanche té. Parce que faire rigola question ngana tuna ye. Ngana kena ma faire rigola j'ai des nuances musicien munene ya mboka na biso. Oyemba danger po yemba danger ti lelo. Et ça la ba gaulois na ba gauloise passe. Ya komona ke faire rigola sali nzembo. Au moins na nzembo wana erreur mombo ya mukiete mais ya grave eza na nzembo wana. Est-ce que erreur wana ezalaka ba ingénieur ndo asimisa ko touche to bato yo au pesa ba yoka pe même ba diction ya français ba simisa ko touche to ndenge nini to bato ba yoka au pesa ba étudier nanu ba kinzembo ndenge nini avant yo tchango apporter des publics ba simisa ko touche to ndenge nini parce que tout le monde a fait rigoler na nzembo na ye tant ayemba ba pompier ba kezo moto ba kon ente ba tutsi mutu na nzela etikala ko zalate na monde eloko wana loba wana ni anima su to mona awa ezali na nzembo nini so na ba ko tuna question o na na bongisa da marambango lo en kufa peka misa munene mais ba biloko wana ezalaka trop souvent na ba nzembo na ye souvent ezalaka na ba nzembo ne ka ça na vraiment ya ba le ba ke msu bureau ferré et ça là vraiment musalaté ba place wana mais moi je peux confirmer que bureau ferré vraiment ezo sunga papa en fait côté ya badigafa bonga ba nzembo na ba ke bureau ferré et sunga ferré côté à concert offert en abet les 19 et betamite to ba ke bureau ferré et sunga ferré malgré tout des jeunes polo azawana jour à conférence aux agni wana to kanga be juste ba buna ba photo kutu mais DG boluka bosunga ndeko na biso oyo asa cliti asa fierté cliti wa mboka na biso ceux qui bango ba boyi na bango wana et concerné bango ba boyi na watika na ignorance na bango wana oui faire rigola asaki clip wa bongo liboso fali to boyi te boza na raison mais ba clip wana e banda déjà banda kala banda 2016 ce qui 2013 c'est 2016 na bosanité il y a plateforme wana o za bongo color eza la belle eza maison ya production oyo ba produire ba artiste o baza ba originaux par là ngolo banini ba o ba sa musique originale musique o za kwa culture ya mboka na bango ba sa musique ya bongo ba produire mingi ba artiste ya bongo bazaka na façon musu ya osala clip te et ça quoi Cynthia là c'est exemple là. Bienvenue chez nous, nos abonnés de Concept TV. Bonjour, bonsoir. Ça dépend tant au besoin vraiment le bakou ya kolanda émission na mino kitoko na kati ya Concept TV. Là je vois mes boss je dis un grand merci à mes boss papa et maman babi couple Milan de toujours bino ba fidèles abonnés na biso au bondima vraiment ko s'abonner awa botala ka biso bo pesa ka biso vraiment ton na bino ya kolanda ka émission na bino bo commentaka bo emaka bo partagera et ça la biso vraiment kitoko ba opena bo s'abonner s'il vous plaît abonnez-vous massivement na kati ya Concept TV parce que babi awa tozo to le vraiment mingi ba actualité pe na temps réel to bela mambo les kaka na réseaux sociaux comme il faut là je vois babi mon vieux babi vient na ngaza kaka moko
babi mokonza batete la tout na kati ya Grenoble na pesi mbote bisika ozali na pesi mbote na bafa na nganyos surtout ya Afrique du Sud na linga bino tellement na tina Levi le King toujours na sima caméra équipe ya Concept Touch Mobimba là je vois Fenech chef Mokonzi là je vois Alex Ngandu babi mon cordon toujours hein mamou national babi dans ces oies bina na peso pembote bisika ozali babi mamulu bande makambo. Levi, si tu es d'accord avec nous, faut les biso plateau, tu es un invité na biso ya lelo. Aujourd'hui, je savais mon confrère Babi Prince Kinoani. Tu remets campé ko développer na yé, tu remets campé ko solo la na yé sur maman zo le canari zo. Ah confrère na mais tu gena ndenge ba de, ndenge monet ba débat parce que na télé melaro maram na télé melari marambo alinga rosala awa. Levi King. Bonjour Prince. Ouais, bonjour Cynthia Mbombo. Donc merci aussi à votre très cher abonné à Concept Touch. Concept Touch, vous avez asso 3 fois, on a les la chaîne asso 2 fois en bonne sanité. Donc mbote na bango na bande ko tubala na biso ba obayebinga. Merci ba obayebinga te. De mo pandisa ngala wa Cynthia Mbombo boye. Donc Prince Kale parfum de la presse, journaliste international, roi du Congo central, autrement dit Moranzambe. Na pesi papa Jean-Marie Kabengele mbote, na pesi maman BBC Luemba mbote. Que l'espace ouvre mais Bibiso Serge Bangala na PSP Mbote pas mon vieux Bruno Lubi Kambongo ya propre patron à la moko donc na signalé pika le 2 décembre anniversaire nanga jour où falloir mis sa disque na formule 7 nga pas anniversaire nanga le 2 décembre donc ba tout ba souhait et au sala nga bien na numéro contact nanga et au sala ma bien merci beaucoup bon mot déjà koti kombo fali un prince. Toi qui n'as pas comme mon actualité, tu es membre de la lito la mouki. Un prince, tout le monde sur internet, fali à comme chef coutumier. Mais le bas misko et comment que n'endenga ma bien et comment le bas n'endenga ma bien bat balobi que après stade fali après avoir koboma 11 personnes qui là bat tangisa qui aeba qui que ozana ba sacrifice fois pesa pour aeba que loko zaki liboto na e a comme chef coutumier. Et tant que yo mupandisa, moi pe na et tant que azara warrior. Non, ah tu as une casquette à warrior, je salue aussi donc yanga vraiment dans Mamoulouba, yanga vraiment ma grâce à donc la personne moté, n'est là toujours kaka donc non ah tu as une casquette dans ya warrior, tu as une casquette ya Rosal analyse au pour tu vas comprendre bandako parce que tant le but qu'il fallait boma 11 personnes. Cynthia ah na habité à ce moment là ma fallait tu bimbeli tu et bimi fallait soit attaquer à sacrifier 11 personnes à bomoni ba photo n'enga sacrifier là je ne sais pas mais fallait abomi batute ils a incident où il y a qui na moment ya concert na ye par rapport ya population zakiwana détournement où salamaki il y avait donc trop de gens bamsu bazaba asthmatique bamsu bazaba to bazaba bela malade belé étouffement la cognition monsieur agression dia ba force ko tindika sala boy donc tant ko ya juste moyen au télématé ba tout monde ado se sauver moi ngwana même soit matelier amsubilo moi bon mais ba ke fala bomi 11 personnes non fala za moi la biso ya mboka tout to changer discours wana ceux qui aiment tabomaki totika so yem d'abord par rapport que zaki concert ya fali au bat bakota kinde bat kufi donc c'est normal ba lobaki bat kufi na concert a fali a bomisi bat bon oui quoi bat kufi na concert a fali biso nyos to yebi yango babige bat kufi na concert a fali eza mabeki comment eza mabeki mais quand on fali e mo mtabomi bango wana ndesikoyo tozo sala artiste le rôle à moi chantage moi bon et ça l'a fait bien place à Zali parce que tant il y a Bengaki Batou oui tant il y a Bengaki Batou je ne pense pas que alobaki que Batou ba ya kufa oui en ba retournement par rapport à retournement lobaki wana yango peut-être ayebaki non moi je ne pense pas qu'il ayebaki na ndongo lobiki ayebaki loko ezali liboso ya ko couronner wana prince ya ba anamongo donc prince culture ya ba anamongo je crois ils ont papa azora pe titre wana malgré tout il a fallu ça ce que moi moulaï mais papa mba suka ki na chef coutumier ya na bossa so ba tété la sou bani blo moi bongo papi le prince taï donc ya ba tété là est-ce ça sacrifier qui batu est-ce que ba tout temps ba ana mon temps ba reconnaître moi na bango zo défendre culture na bango kitoko zo défendre kolo na bango kitoko non to pesa ye to pesa ye to ça les reconnaissance wana ya ko pesa ye pouvoir wana ko za culture ya ba anamongo est-ce que ça pour na sacrifice donc to ba ke bato ana pe ba sala ki fali akoma prince culture ba anamongo c'est que bango pe bazo contribuer na kata sacrifice ya bato ba ku faire na stade non là je ne pense pas que ça bongo ça n'a coïncidence ya ki bato ba ki pour battre la musique même ngai na gine pour na la musique na gine pour na kufate na sali nini
nazongaki à l'aise ba o ba kufa ki ezaki moment na bango to tika light sango fali soki ndeni non kozala prince ya ba ana mongo wana ngana lo beza bien pourquoi parce que ba ivoirien ba camerounais ba togolais pour tout temps ba payer belé été ba o ba yebi fali ta ba mona sou fali événement mon belega ki elegele fali ba couronner prince mombe wana ba luka ba sani ba découvrir ba comme si fali nani fali oh bablo ba light ces années ta ba découvrir que ça blo mombe ya culture mo ya par tribu mombe za na Congo ya ba ana mongo mo bazaka na Congo za so ba tetela na bangala basangana soki boyeblo mo ya bongo au moins que ba ivoirien ba na ba étranger on ba découvrir pe culture na biso à travers fali parce que ba te belé ba ibaki ya msusu ba ana mongo te tant fali azada célèbre na monde muto ignorant azate bangeto ba vieux ya wenge baza mais fali pas ça pas boya ka bango pe bon ko boya bango là je ne sais pas. Tu sais pas. Non, il y a bien comme il mal fallait aller à TV babi que venanga wera na longolier venanga jibe na longolier. Na mona ngote ya mutezane tango obude déjà ba vieux au ba sala M sous bazala liboso na yo. Obude on peut fallait un stratège avec beaucoup de stratégies à obude ba vieux na ye. Non, ko bude vraiment isa na rolo bande on a biso mbasi. On a biso mbasi yende mutawaki na ba jemo ba salitaire ko budaka ba vieux. Même fali yemoko tokolo bake aza même kozala d'accord na mambasi na limite kaza d'accord na non si azaki d'accord te prince il fallait asa le loro morbe pour mbasi parce que niveau mbasi akomeli wana koloba o akobimisa ba propos o ya loba ki wana c'est que ezana mutu moko boza na sima na e non kozana na sima ya mutu da wana nde to ebité mais ya kendero na biso poto kota mana kata lisolo na été ya ko critiquer ya koloba ke depuis vieux wendo ti lelo ba grand prêtre basala eloro te que fallait asali mambrole ka bango wana ambasi vraiment solo li mabe donc nga limite que fallait ko manquer JB respect wera respect pour tout tangaka des tests d'affiche o ya masolo ya wenge na ndimi yango te donc yango wana fali ezaka ka coïncidence c'est ça la magistrat des martyrs na mambo ya couronnement na ya prince wana donc c'est un peu ça net le 29 déjà ton fali pour passer na stade des martyrs je crois que biso tozali to mona ki ndeko fali ndenge après ça qui malgré tout ba invité pe bazala ki oyo on aura qui pe bande ya quartier latin ça qui bien mais to mona est-ce que après les 29 fois les 30 grand prêtre ranson azali na concert na les millionnaires o to mona ki vewera yemoko fali il faut pas to lingana ba signaler nga pe présence à fali za ki wana o mona ke ba biloko hein biso mona yango te bon non ngala mona il fali te mais ndenge na zuba information bato bazali na kati mais caméra peut tamboula pas battu non sauter quand même bala ça va qu'il fallait à Zakiwan le prince na kilelo oyo fallait na pembeni ya wera so na yera concert à wera papa biso to ba songi to bosa non ça ba songi mais caméra peut-être bazo ki tenter aux ala kota wera même so ba vidéo oyo pardon ya fallait même so ba vidéo o fallait azala ki wana mike wana batu miso ba monyo mais biso ngana to su chance au monde ngote net le 29 temps où il fallait petit concert les 30 aye pas wera au moins que bolingo ezana tant ambassa nga créer le mombe wana nga na habité na concert au fallait beta ki wana ezali concert ya bambasi te ezali concert ba mi-saint ezali concert ya fali yemoko ezali concert ya fali yemoko pourquoi parce que fali azana orchestre non fali azana na groupe d'accompagnement fali azana na groupe d'accompagnement o yemoko lo barango partout à Kendarabi ba accompagner kaye ba accompagner pas bateau bazara na ba vile biso ba Félix Tyson ba chef à télé ba chef na télé wana bango tout ba accompagner kaye donc lelo parole ba ki na kena ngai na Rwanda na kebeta concert ngamoko na osali no ke ngamoko voir même ba showcase wa kendaka bazana Paris mais fallait que msu Allemagne yemoko à États-Unis msu yemoko ba showcase ke na beta on mo ka beta yemoko par là que groupe fallait zara nangote comme le loro c'est bon na tiki binu ya bolongo la binu ngana sama na ngamoko comme le lopa mbasi pe a uza problème grave neto mulaka ndeko mo misamo héritier watana betango azoka problème mais héritier watana bale alandela kai pour azana ka orchestre na le pas mbasa uza problème il fallait habiter wa za mamunanga te po nini azana charge ya falite azara na indépendance na ko ki sa pe makamuna ye ba place mususu ndeko mo azara na bosani komuna azara na mamu national mamuchala mwana ndeko ana yakina ba beta fitting na mbasi est-ce que fallait kanga ye soit ina mouvement na ye faut aller na administration mais nga sali ni mission na ndeko wala ndeko na ba
fali akipa makamwana te ba mise ba sala makamuna ba bango moko donc ambasi makamwana no ba nzanga pa lukaka makambu mo biwana donc et simbité ambasi be c'est simbité luka vraiment ndenge muso c'est la baisse donc continuer quand na ba actualité aux réseaux c'est passé dans les réseaux sociaux après avoir couronné fali pour patolali to la mu qui te moni faire rigola na église ya pasteur Denis na église ya pasteur Moïse Mbi pardon réserve de l'Éternel babi fallait qu'il y ait beaucoup faire rigoler qu'il y ait bon Zambé polémique ezokola kaka internet ah ngabela yande mwa bisinga prince moi te que faire rigoler ayambi Jésus faire rigoler ayambi Jésus yemo komeza ka Jésus non biso nyonso to yebi soki lelo sinso cheloko awa na zolo okomo chelo mwana muna ba vidéo awa biso to yebi ke za sina babuda mdo achaka mingi biloko wana awa to yebi ke faire rigoler mtaya presque na biloko wana. Non, yo ça même sur ignorance mais faire ça avec cause. Faire ça avec cause. Et puis que babuda za so sil, so qui signe, so qui ezaka nini wa chara awa. So tout yebi que faire ça babuda. Voir même na ba livre be na ba nzembo ne belé atangi la biso ba biloko oyo ezo lié na babuda na eso ngwana so ba bouddhisme so nini biloko mo bongo. Ba grimoire, ba nini ba boîte noire ba nini biloko mo bongo. Et na mina mamna babuda. Faire ezaka ke yemo aloba ki yango biso changer discours à faire été que tant on a une place à passe église ya Moïse Mbi na Moïse Mbi yemo ba tchake na prière pour abima place wana tant abimi oui tant abimi na si na reconnaissance wana ya pas visiter bango pe yango kenda ki ne ka réserver dimanche te ya pendant la semaine bon soit bongol pe motema nzambe pas touché a bongol pe motema parce que emba na bolingo yanga na Yesu ayemba lo wa na bia ko bongola motema ngo na bité ko bongola motema ndeni faire azaki mutu mo beli abongola da motema na nenga ya religion na ye. So ko bongola comme na christianisme aza bouddhiste mais ce qu'on changer pe ayambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur pour lui ko on va appeler ça que Bible. Oui, Bible wana eza un livre o ba tout presque bazana on va parler même ba grand magicien batanga ba Bible. So moi même ba musulman batanga ba Bible ba leki même na ba chrétien ko ba Bible. Bible eza livre eza sacré mutu nyonso ko tanga no za la ndoki te ba ko tanga la bango. Donc les gens ont été faits à commis chrétien à yambi Jésus Christ comme sauveur grand prêtre nkolo Yesu non les gens raké à kendaki assemblée bandeko po bandeko ba checker na prière et ngelo ba le roi faire kendaki pas Moïse Mbi fali a commis prince ya culture ana mongo yenda commis ndoki to mona fali na Moïse Mbi ba photo ba vidéo ko seka ko yamana donc les gens raké ake assemblée ndenge wera kendaka pas prophète nani évangéliste kabundu ale ça ndenge pe faire à kenda qui pas prier donc ils ont normal comme Falipe alors qu'il ne peut pas pasteur non peut pas prier ils ont le roté ils ont roté que non Falipe qui fait Jésus non il a roté voilà là ça n'engage que prince parce que on est à la réponse na et biso to kende kaka bongo to lel to la muki kaka ndengi to la to la muka prince ba photo ezo circuler na réseaux sociaux il a fallu kaka na faire rigoler parce que babi mikolo ba obunda makasi ba okende ka ba okende ka gauche droite moni fali na faire batie ba photo na ba mo boye fali auto ko bimisa clip na ye par terre o azoyemba batie micro likolo babi faire déjà asalango ayemba déjà bongo bat balobake faire mutu alandara fali mais échanger et comme que ça que fali mutu alandara faire rigola tu peux dire quoi par là eh bien le wana non fali nani on a biso fabriquer za lobaka les ignorants so nini wana boye wana donc bah ignorant c'est peut-être compliqué bangoté et eux les arake te faire voir bango eza réalité eza vérité ceux qui bango ba boyi na bango wana est concerné bango ba boyi na watika na ignorance na bango wana oui faire rigola asaki clip ba bongo liboso fali to boyi te boza na raison mais ba clip wana e banda déjà banda kala banda 2016 ce qui 2013 c'est 2016 na bosanité il y a plateforme wana où zabongo color eza la belle les maison ya production oyo ba produire ba artiste o baza ba originaux parlant ningo lo banini ba o ba sa musique originale musique o za kwa culture ya mboka na bango ba sa musique ya bongo ba produire mingi ba artiste ya bongo baza kana façon musu ya osela clip te et ça quoi Cynthia là c'est exemple là ni la mbinga les parfums de la presse et c'est là bongo les parfums de la presse ceux qui mutu mususu azupe les parfums de la presse wana na loba nini azu kombo lokwa yanga soit ayibi kombo nanga donc to loba bongo parce que fali aza musicien liboso ya Congo ba produire
na maison color wana oza plateforme maison color et produit ba musicien et belé o basala ba clip liboso ya faire ba clip a bongo Neo asala clip a bongo liboso ya faire Brandy asala clip a bongo liboso ya faire Tiwa tinani Neo la biso nani comment ça na so ba Tiwa bilo mo ya bongo basala clip ya bongo liboso ya faire donc idéologie wana concept wana mutaya nango isa maison color plateforme wana les gens te faire mutaye nango ezala nango depuis 2013 ou 2016 bilo mo les gens disent parce que ceux qui faire bango ba bomoni alanda fali bona boy ngape na pesa bango torte parce que na Congo na biso za faire fali faire tant faire asali lo mo boy fali asali pelo ko na ba loba nini fali alandi faire tandis que fali alandi faire te eza maison wana déjà basala ba clip a bongo maison wana color basala da ba clip a bongo donc basala ba clip a bongo fallait qu'on change bango te po eza maison oyo ne zuiye et produire et ça lycée clip a bongo donc on va te que faire ça clip a bongo pour ça clip a bongo te non mais prince ezala ya ozela azu mongo na ye bango basala lycée clip ne balingi mais prince là tu quand même tu reconnais que faire à bon chanteur à mbara bien ça la peut faire tambo canabiso Jésus de Nias sans polémique hein Jésus de Nias Bataring bon chanteur so il est l'homme muta boy faire na Congo peut-être Moutouana Razane ignorant de Fabrice Alobaka. Peut-être Moutouana Azara na posaka peut-être Azara Wario Makila. Ngana yabi na ba Wario msusu. Na ba profil na ba statut na ba chaka bilora na ya faire. Azane Wario vraiment. Trésor Bakalos na Paris na Peso Mbote. Azara Wario représentant vraiment à Paris wana ba Wario Trésor Bakalos. Mais dernièrement na total na statut na e a tyenze ma faire. Clip oyo bi masika oyo au parti moi faire yembi na anglais boy acha on a statut na au moins gaza Wario mais à reconnaître quand même faire as artiste à Mboka chanteur à Mboka pourquoi te roboya pas responsabilité ya nanu ya faire rigola non faire grand chanteur trop télé melango te roboya ngote po ba kango ndoki mais papa wemba ba reconnaître faire ce qui wera benga ce qui 5 sur 5 pour ayebi ba capacité à faire so ba biso ba oyo toi na biso ba journaliste ba pandisa ngoto roboya ye pourquoi. Tu reproches quoi à Ferregola, Fennec, pardon, Prince, pour reprocher à Nini et Pembeni à Ferregola parce que là, auto reconnaître à Baton Naye, Aza bon chanteur, Ayem Barabien, Azo sa fierté en Bokanabuso. Maintenant, et l'eau Nini Oyo reprochera, oh n'a batu balo bakayo pour talubité, Batona bana raison. Eh bien, jour il y a conférence de presse à Ferregola. Et l'eau n'a pas une question n'a tout naï. Si on a eu occasion de tout naï parce que na ndeko ko ça ba direct na ba chombo mi balé donc son a tiki mu dans simblanga de téléphone à zaïté et en question nga nezongaki parce que faire rigola question nga na tout naé nga ke na ma faire rigola j'ai des nuances musicien munene ya mboka na biso oyemba danger po yemba danger ti lelo et ça la ba gaulois na ba gauloise passe ya romona ke faire rigola sali nzembo au moins na nzembo wana erreur membre ya mkiete mais ya grave eza na nzembo wana est-ce que erreur wana ezalaka ba ingénieur ndo simisa ko touche to bato yo opesa ba yoka pe même ba diction ya français ba simisa ko touche to ndenge nini to bato ba yoka opesa ba étudier nanu ba ki nzembo ndenge nini avoyo tchango apporter des publics ba simisa ko touche to ndenge nini parce que tout le monde a fait rigoler na nzembo na ye tant ayemba ba pompier ba kezwa moto ba kon ente ba tout simutu na nzela et si kala ko zalaté dans monde et le wana loba wana ni anima su to chomona awa ezali nzembo nini so na ba go tuna question o na bongisa da marambango ko question ye je crois que ba gauloise ba yebi mo bera amike net awa na nzembo mo sika o tanga o loba so parler des marathons on peut parler des marathons et clip nango ebimaki je crois avant-hier je crois Batu baso se plaindre trop, ayembi bien té, français ça bien té, diction ça bien té. Kasi moni maman be na loba yango. Moi nga na talent na yoki na nzema ote mais yo mo loba ba lobi bongo. So na mitunaka, ya na mitunaka faire rigola Jésus de nuance bataring musicien nene ya mboka na biso. Et comme na niveau nini, be erreur mo boy wana vraiment o ezaka grave et ko ya kaka na manzembo na e ya na banzembo na e. Est-ce que ça touche ba simbisa kaye to yemoko aboya ka conseil to na role banet nini bazora tenter ya koyoka ngonde bafana mana staff we banzembe bimisika bofana staff mo be staff bozo kananu
nzembo ngo esali naka faire la grand prêtre ato yembi mabe osaka grand prêtre nami tout naka vraiment elo nini ya pas faire pour na niveau comme na niveau wana neti ba ndobi nzembo na chobi masika awa fali pas bimisi nzembo pourquoi pas tout le monde pas fali ba gaffe ça te kala pas faire rigola ba gaffe ça au moins que c'est le membre oyo nga sala nga passe comme on a fait misa munene bongo en coup fait ka misa munene mais ba biloko wana ezalaka trop souvent na banzembo na ye souvent ezalaka na banzembo ne là ça vraiment ya ba le baké amsu bureau ferré et ça là vraiment musalaté pas place mais moi je peux confirmer que bureau ferré vraiment ils ont sunga papa en fait côté ya bandigafa bongo na banzembo na baké bureau ferré et sunga ferré côté ya concert offert nga bete les 19 et beta mité to baké bureau ferré et sunga ferré malgré tout DG Polo azawana jour à conférence aux agnes to kanga pe juste ba photo kutu mais DG boluka bosunga ndeko na biso oyo asa cliti asa fierté cliti en mboka na biso parce que derrière wana biso peut-être to comprendre ngo ba congolais ba congolaises mais ceux qui bato libanda ba yoki on va comprendre te ba traiter faire o ba ko traiter donc ils ont ma propreté na ba retraiter faire rigola lokwa ba ko traiter. Mais tout ça, moi, qui a rappelé il y a concert à le 19, Nalanda qui trésor congolo, à cela qui dirait que le 19, même le 19 en haut, on a fait concert et bétama, et puis il y a papa Nabiso vers qui c'est le gars qui est bima. Et ça a faute à faire rigoler, et ça faute il y a Félix Oisé quoi, parce qu'il a fait à cela qui déjà des démarches pour les jours ouana. Après Félix a eu bimi, ça peut concert matin il faut bima car les jours ouana. Si on a un problème bureau, pourquoi? Parce que Trésor Congolo Akenda qui va solo là qui ont ensemble là Félix Babongi Saki et après ayo monake Baboy Karalisu Baleki sont balamor na télévision qui concert le 19 exacté. Là ils a faute il y a bureau to ils a kamara mususu ka qui wana na kati. Non to le baté ils a faute il y a Félix Oisé quoi soit faute il y a Trésor Congolo. On a des confusion de salama qui place on a ti ba goloa ba otakevi na biso Oisé quoi. Bon, on a bayebi peut-être lo ba otaké par rapport à ba monika ki yende muta sali ke concert ne beta maté pour faire ngata ngayaki concert abeta ki na Rotana ngala mona fa beta on est deuxième concert fa beta concert populaire na nous a sepeli si ba fan na ye après que beta ce concert populaire abeka beta on le 19 ya la bi abeka beta on le 19 mais papa banana na concert abeta ki na ya VIP fa banana concert populaire à ce petit fan au beko joyeux après ce petit concert aux aïe VIP maramani songe sala maté ya roloba ke waze kwa mtasali bongo concert beta maté nous a confusion de salamaki parce que le vieux Mbosso was président de l'Assemblée nationale vieux aza oyo ado gérer institution de l'Assemblée nationale wana mais gestionnaire de l'Assemblée nationale aza vieux monika ke excusez vieux monika ke non na date le 19 tous les là viennent abiso qui a mwangana sans qu'on rende compte que date soit le 19 gestionnaire déjà a parlé du peuple a personne qui a pas fait rigoler au moins parce confusion yaki donc vient mboso abika que non ngaza mokonzi so na pesi da date na solo na gestionnaire a pesa maman date sur pas batonga la pesi date mais bossa na qui fait rigoler le 19 azali dans un concert wana pas vient mboso na baza ba vient mo ba na marbe belé na mutu a raisonner côté ba concert à faire a raisonner ma ensemble a raisonner ma mboka et t'a moi perturbation donc les années vieux moi confusion on est ça là que faire ende abetate donc ya ngwana le va faire à mon que et comme le roi moi be tiraillement moi be entre ba gaulois na vieux mboso na waze quoi ya ba donc na lokumu ya mowe il vertis totiki jour wana le 19 ba le la vertis et ça li que ba waze quoi pe ba tikeli ferré abeta le 19 moi confusion de ça il y a 19 donc bon ba lobé déjà qu'ils até ba sala na lettre kasité bon ba baki ezate ba sala ki lettre il y en a mis la confusion faire ende siko ayaki na ende ko boy après à lobi que non beta na lisute comme le roi tirement ba wele la date moko be bimate que va faire à télémelaki matanga ya be verkis atia beti kaka ngemi savait faire quoi moi impoli mo be wana à travers là à jouer la sagesse a jouer la sagesse mais un bureau na yemba la sima pe ba robongisa moi blo musa mike pour ba gafa bongo pe yara vraiment te donc merci beaucoup Prince nous arrivons à la fin toujours chité déjà Prince Batouba retenir on a passage non ana kati ya concept TV on a parlé de Fali on a parlé de Fer donc to kotika mo ba actualité nyostri na minute eza moi na réseaux sociaux Batouba retenir on
premièrement bato ba retenir Congo na biso esengaka biso moko topesa ba valeur nango ezala na culture ezala na politique ezala na sport religion dans le domaine nyonso esengaka biso nde topesa yango valeur nango po oyeba ko respirer donc bato misu bakopesa yango valeur koleka biso bazate culture mboka na biso toluka ezala concurrence mo loyale concurrence mo ezala loyale non concurrence mo ezala ke robomana ya kofinganaka ona monaki ndeko nanga lilimbuyi na peso mbote place ozaka na Grèce na lingage mingi tanga zaki na Angola to anda osola na etinda genda Grèce a komi na niveau mo ya kofinga vio waze kwa ba biloko mo be otalobi ke ona fingi ona mukie soko yeli susu na bimso ba vérité mususu esala ki bien te kobenga waze kwa mukizengi kobenga waze kwa mayele te ba Gaulois ba Gaulois c'est ça vraiment propreté aza misa mso mboka vieux pe o ba petit mso ba respectaka biso pe ba fanatique ba fan te ba pesa ye valeur wana pona ko retenir ezaka ke mboka na biso tozala mposa tozala ini culture na biso nyonso donc mingi tozala concentré na est mboka na biso ke tozala ba conflit mo be banal inutile et ça la fierté te pona mboka na biso vraiment donc dans un état ya guerre ce qui lelo pe guerre ne koti biso na capitale la mamate mission beto ça la terre donc tozala même mokana ba ndeko na biso est ce qui va lisungi ba ONG ezali ko tikila ba biloko ba sala yango donc biso tozala na ba makoki wana te donc on va ko retenir yango wana vraiment na émission na biso donc mingi ba s'abonner kitoko mbote ouais mbote mingi pa yanga mamoluba vraiment donc mbote ne yango wana pourquoi pas na Papi le Prince oza omonanga merci aussi na le patron Bruno Lubika Mbongo ya propre papa Jean-Marie Kabengele na bato tout balinga Prince ka le parfum de la presse maman Laetitia Ngolo femme forte oyo mère bon wana na ba sala mbala ninga na beto na ninga boyema na sala mbala ninga privé na ninga PV. Vraiment, donc moi contact ça là moi bien plus de 143 81 54 86 588 non plus de 143 81 54 86 588 maman BBC Luemba to PCB Mbote donc comme toi il y a mis son espace ouais, merci vraiment merci Penayo Cynthia Mbombo ainsi que na mutu nanga ya Kat Alex Ngando les Benjamin de la presse na Fenech Mokonzi les filles les kings les filles on t'a dit la stade des martyrs. Merci beaucoup, merci Prince Ndengo Yambino invitation nanga merci na bino tsu bato bozora temps ba fidèle abonné na biso ya kati ya Concept TV mbote na bino en tout cas bo consommer émission bo partager bo aimer donc et ça la biso bien ba commentaire na bino ça la biso tellement et ça la biso ki toro makasi na linga bino pona ebike bino vraiment bo linga biso bino bato bo linga ko s'abonner te au côté telle émission au boy ko s'abonner en tout cas s'il vous plaît ça n'en pas citer ça demande rien ça coûte rien au côté est-ce que va commis s'abonner on est en rouge cliquer des fois tendin deuxième fois ça répondre à notification ta émission sur côté vraiment Mutaliboso ya Rolanda émission. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à partager. Bon, l'homme sous vos copains s'abisoter. Donc là, je vois mon vieux Babi Joseph, Babi mon konzabatete, la nakati ya Grenoble, Babi boss. La personne bambote sikozwami, la personne merci beaucoup n'espace au Bayambi biso. Donc ça la biso pena bien à chaque fois to yara tout ça la émission mamulu ba toujours équipe mon bayakati ya Concept TV na pesi binombote. N'engana boya ko boire ko mais faut na boire au kaka. Babi mon vieux Babi t'es na boire t'es son na boire au komateti. Les filles les kings sont en basongi te tokuta na prochainement. Bisous bye.